Mbote Nabino balandi ya chaîne YouTube Congo Winner TV, chaîne émission complet Sabino, information fiable. D'ailleurs, je vous signale que nous sommes en direct à la République démocratique du Congo, précisément na Kinshasa, wapesi Mboka et beta makina maladie ba bengi coronavirus lokola ipa ya bamindele na yango wana ba autorité baloba ki na biso ete tola ta port ya masque obligatoire. Donc tola ta masque obligatoirement yango biso to kitela ki bio na terrain précisément na commune ya Kitambo totala lolenge nini batu to ba congolais bazwaki mesure wana pe boyoka ndenge et ba autorité ba ebisaki na la police et que soki muto alati masque te azana droit ya kofuta amende ya 5000 francs ya amende wana batu bazokufa pona yango 5000 francs ya amende wana et komi ko créer vraiment ba désordre na kati ya mboka yango tokoyoka ba habitants ya Kitambo lolinga balobi pona tina ya kashne tokutani na sima ya ba réaction na bango. Bon, kolota masque eza mabeti. Eza parce que tout limité ba système y a épidémie pour la contamination. Alors quand on met le masque, c'est mieux. Mais il y a mabé na ngosu ko eza ke moto azana meya ta kusoma masque wana akocha nini. Alors, OK, l'État congolais est là, il y a toute une tare présidentielle pour la santé. Et il y a le ministère de la Santé qui est là, il y a l'agence, là on est en train de faire des check-up pour les gens qui sont malades, atteints par rapport à cette épidémie-là. C'est l'INRB est là. Les 3 entités ou 4, si je mets même l'hôtel de ville, le gouvernement provincial, ils devaient réfléchir aussi pour la population qui n'ont pas l'argent, la population qui crève, qui n'ont rien pour acheter même les masques. On peut se dire qu'ils en ont 500. Mais mon tu peux azangi pe 500 na zangi tazali. Alors, biso soto yebi déjà que ba organisme OESA et Tali Makambo Santé OMS, il débloque quand même une somme là quelque chose dans chaque pays, bah peut moi quelque chose. Alors, le gouvernement devait réfléchir aussi pour le port des masques obligatoire à qui yé mo wache en OESA obligatoire pour sur la tango, to boyi en oté. Mais nga na koza na makoki ya na masque wana mais mutu musomo na na makoki pe kosomba masque wana te aiba posoko aibi ba okanga. Alors l'état face à ce qu'on relève il y a en tant que dirigeant autorité ozo diriger population asa musala na ndenge elongo bani. Et bon alors ndenge ba policier ba komi kokanga ba tukuna nous sommes sans ignorer que l'état est moko le baki au moni mutalati cash nité kangai afuta monte ya 5000 francs. Mais façon ba policier na bon kosa on te ko le bani pour nango parce que dernièrement d'ailleurs nous tout le monde a kufa ki dikolo ya affaire et la cash nité. Ah moi en tout cas par rapport à la police, moi je dis bien je préférais lancer ce message au chef de l'État. C'est lui qui est le garant de la nation. Tout ce que les policiers ont c'est brutalisation, brutaliser la population par rapport à masque au bout. Au liwa et au nini et voyant mutu ya mutu moko yende chef de l'État ko lata makamwana mutu na. Et c'est quant à lui avec son bureau, son cabinet, son bureau de réfléchir par rapport à ça. Parce que ce que total le lenge ya police poulos na biso ndenga sala la musala na mboka na biso eza pasi mingi. Eza pasi mutu alati masque to kanye 5000 francs. Bon mutu on a déjà sali déjà 3 mois 4 mois, il est un pays à futa makate. Yeb 5000 francs na kozwango wapi. 5000 francs kozwango wapi. Alors, le procédure d'ailleurs, il y a un bon cannabis selon le loi, il y a finance. La police n'a pas le droit à récupérer 5000 francs dans mon bateau. On les a bateaux qui nous foutent dans la police. N'a pas foutu dans la police parce que tous en a déjà cas, tous en a ni finance. C'est santé qui doivent être à côté de la police percevoir bon on a 5000 francs dans moto à foutre amende. Et puis moi je dis les cambos à foutre 5000 francs amende, il devait bien réfléchir. Parce que si c'est selon moi, il faut interpeller le ministre de l'Intérieur et puis son général qui est sur le terrain comme chargé des opérations. Et c'est lui qui donne de l'ordre que la police arrête les gens pour na moto à sali port ya alati port nini masqueté. Parce que alati masqueté ezate ka sali on encore mususu pas zangi. Mususu pas zananga le lenga zoko ignorer. Ya mona zola tangote. Et parce que ignorance ya maladie oyoyo, ce que zoko la population eza bango moko l'état.
et même d'abord la sérieuxité. Je dois le dire, ils ne sont pas sérieux. Pourquoi je dis qu'ils ne sont pas sérieux? Vous allez entendre le ministre de la Santé, à Roleganeka, on lui pose des questions. Azoti Kalamiwe, il ne parle pas. Azotatouni n'a pas question d'ailleurs. Et par là maintenant, la population n'est pas bête. La population, il y a des scientifiques qui sont là. Il y a tout un qui sont là. Ils sont en train de faire des réflexes par rapport à c'est pas normal. Aujourd'hui, on a combien de cas? On est au nombre, je sais pas moi, de 1000 et quelques. Et vous allez dire que vous allez déconfiner. Mais quand ils étaient au nombre il y a 10 ou combien, je sais pas moi, vous confinez quitté, vous savez que c'est ça, moi, alors, c'est là où on monte un niveau de la population, il y a port, il y a pas masque, mingi bazo hésiter, bazo le bac malade, les alliés, parce que si réellement malade, les alaki, alors, il faut normalement, il y ait gouvernement, n'a équipe n'a riposte wana, basa na musala oyo, biso ba population tozana bandak, biso ba population tozana ba province, na mboka mobimba ya Congo. On sent vraiment que oui, en tout cas, cette équipe, bah, on sent na bon la série. Alors, tant qu'on ne voit pas que bon bazana la sérénité zaté, en tout cas, port ya masque, c'est vraiment difficile. Que mutu tout acha na zolo to na monoko na. Et ça moi passe. Non, décision vraiment de CPL Nangomakasi pour balobi ce qui est problème est allé l'état zaloko la papa zaloko maman il faut abattre la banane nae ko battre l'oran les allés na ndenge ba instruction ba pesi parce que l'état zana souci à perdre la tam moi na mon côté na eloko etika et yeli biso na mokili oyo a corona il y a corona. Alors, ngai personnellement, on a CPL qui n'ont makasi. Et puis, na kosenga na bande konyonso. Tolanda, mitindo wana l'état a pesi bisoza pour na komi batela pe ko batela bayo tozala bango pembeni. Mais alors papa, kola ta masque eza malamu ni avantage nango ezani. Avantage ya kola ta masque ezali pour na koka. Protéger biso na contamination. Biso moko na bande comme susu baza pembeni na biso. Policier mingi te bazali honnête na ba instruction bazozwaka na bakonzi. Balobaka mboko yo eza na bikila, eza mboka ya kolela. Pona ba policier ebele ba moni yango komi eloko ya shida. Donc ceux na bango tezali bakutana na bato balati yango te pour que et permettre bango ba vraiment quelque chose yango normalement balobi amende des ali 5000 francs congolais 5000 francs congolais wana soko futi yango eza 100 quittances or que il faut que ne ceux qui na désirade que ne ceux qui na banque ceux qui pas wapi mais ezoko na poche na bango ceux qui ba toki ba mbongo ya ba infraction wana ba koti nganda ba komi golia akamati batina poche komi golia sanda kuna bango. Mais bon, les policiers, bazo typé sur des accords 5 000, à tout dans les 1000 francs, à tout dans les 2000 francs. Il ne suffit qu'à opérer ça, bongo, bâti. Ceux qui pensent donc peuple congolais, et là qu'on a commencé à les passer, ceux qui ont sans masque, et que à côté de la police, a télémisé à Kangi pour infraction à consommer, bongo, la place à 5 000. A joué 1000 francs, 2500. La monnaie, ngana ko senga pas civil, ceux qui peut combiner gwana civil à kangi policier. Et biso beto comme kanga bango pour ngana sali infraction, il est passé l'infraction à tourner. Madame biso beto pour kanga bango. Surtout za ministère te mine allez, to kangi policier wana. Yo, est-ce que ba policier mutu bango mo bola ta ba masque? Est-ce que pour na bango to le bani? Mais policier à la masque était au Kangang, à Rosenga, à Rotunanga masque pour la Zangiango. Ngapena Rosung Silenga la lebi avant Kanganga yo peut zala exemplaire. Aux ana masque était au Kanga na masque, na Zangi pe masque. Et ça normalité. Donc un policier qui n'a pas son masque n'a pas droit d'arrêter quelqu'un qui n'en a pas. Bon, décision eza nango mabete eza malam pour na besoin ya biso population puisque bamboka nyonso oyo
maladie oyo ezwaki bango bamekaki kopesa ba certaines mesures pour éviter contamination ya nini ya maladie pa bato nyonso. Bon, ekomi mabe neti na mboka na biso mpona nini mpo tomonaki ata na bapays mosusu gouvernement amekaki koede population na kopesa bango bakashine wana. Mais tandis que pa na biso eza mutu ye moko nde faut asala effort. C'est-à-dire tozomonaka ba député bazo aider mais par ya gouvernement to ya ba officier à l'état banini tomoni yango te ke aye boye neti ne toyoki ke aye na commune moko boye gouvernement atie monta boye ya bakashine mpona kosalisa bato. Mais bisa para moi ba député moko na moi ba moyen o bazana yango yango nde bazoya kokabila bato na bango mais par vraiment ya gouvernement ezate. Et na kopesa lisusu moi et ça la moi pasi makasi pa bandeko na biso mususu o bango moko basombi bakashine wana omona ndeko asimbi kashine na ye na maboko policier aye kokanga ye. Non, il faut aye bako défendre que non pour kashine wana okoki kotikala ngomba mususu pendant 1 heure de temps ezaka na zolo te. Tant mususu eko gêner yo eko sala ni mais tant ozo tambola moi oza yo moko libre okoki kotika ngo libre. Mais za bandeko so bakutani na ozo tambola olongoli yango bakangi wana nde tozo condamner yango vraiment que ba principe to méthode wana ba policier wana kokindaka kokanga mutasimbi ke olati te wana eza malamu te tozo condamner yango makasi. Mais façon où ba policier bazokanga batu et puis beaucoup de ça vraiment monde il y a 5 000 francs et ça déjà décision ou ta likolo. D'ailleurs les gouverneurs et ville lié moko mutu appelé ça qui ordre wana pas ba policier. C'est quoi le lenge au ba policier est-ce que vous êtes d'accord na yango tout? Bon. Wana senanga kenga procédé wana ponanga eza normal puisque biso ba congolais to amitu makasi. Tant ba ebisi biso to lata eza pona besoin na biso moko. Mais soko yebi kolingo solola na mutu. Il faut latango. Omona buntu mususu yebisi lata azoloba ngate ba okende na ngai pa inani. Donc il faut ba procéder na mesure wana po mutu nyonso ayeba ndenge ya ko se protéger pour to éviter mutu aza malade. Mais yo soko boyi ko lata donc omoni ke eza mabe. Na yebi ke ba congolais biso to za mitu makasi. Il faut to procéder na mesure wana ya ko kende mais eloko na osenga ke brutalité ezalate. Eloko aliboso efale soko okutani na ndeko alati te pesa e conseil ke mbala sima kolata te. Soko mbala mususu bakutani na bakangi ye mais ezo salema te ezaka mbala moko bek bakangi là vraiment on condamne ça. Il faut d'abord se conseiller au conseiller mutu tanga yoki que prochainement soki na ke na otambola sans kolata kashinete. Voilà bandeko balanzi ya chaîne YouTube Congo Winner TV tokomi na suka ya babaladeur na biso tosali bino moko boyoki ba congolais le lenge nini bazolo bete kolata masque eza mabete mais problème eza le lenge ba policier ba comme kosala tracasserie na likambo etali port de masque obligatoire et surtout ba misusu bazole la baza na possibilité te. D'ailleurs bazosinga na gouvernement apesa nde ba masque ya ofele pour que batu maintenant ba banda kolata ngo obligatoirement na yango soki bolingo boza ba information o eza lié na République démocratique du Congo o ezo lobela mboka na biso bo s'abonner massivement na chaîne YouTube Congo Winner TV a bozo ba information o eza fiable et puis je vous assure beaucoup de la décité na yango tokutani na mbala sima.